Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite que ça mais comment la Canada? Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na Katia Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because intéressant. Posant la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Nga soki na mega, na koma gachika Aïda, ya comme na moko. Erizala. Nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki pinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo. Vraiment merci. baliwa wete ya biso totika ba fertilité moto mi mona kaza tanga na kwena ye totombola aro est-ce que bana na biso ba sa théâtre soki bana na biso ba sa théâtre ça va to continuer na liro surtout monique bana na biso ba sa théâtre te mais to bongsela bana na biso nzela so alinga sa musala papa to mama asalaki na mboka ni na Congo biso to tele matobele tala ba Sénégalais ba Ghana ye lelo na bonazo mona ki na Afrique premier za ba Sénégalais ça passe. Les Africains qui contribuent à la organisation et à la Congolais. Et ça passe. Tu nous la mets de la main. Au moment où on a gang na quoi na quoi. Tu comme mon a gang te, tu la maman chaque qui. Liwane comme de sous ça tout le monde. Oh zo mi mona ke gang. Oh soki to sangani, to simbani loboko moko to tombola art na biso, to permettre pas na biso basa la théâtre pour to tikela bango nzela ya bien. Mais président, balobi que artiste et comédien baza bata désordre, baza bata bitumba, bata ba roswana par rapport à ce qui vient de se la maman na biso na ndenge sengeli. Na ndenge sengeli ndo lobi wana mais siko par rapport à l'organisation na ebité zo mona ezo kende depuis du début jusqu'à lelo to comme ko la suka.
Ouais, ok, non, bien. C'est-à-dire que l'essentiel pour nous, c'est que nanda comme ali oh là qui abima tout est place on a te les lire sur quand tu la dernière demeure. Je trouve que ça se passe bien qu'il y ait certaines divergences au balobi. Mais on a toujours fini par se comprendre et puis tous les la maman na biso na kimenya surtout. Toi s'emporter toi la plus pas plus émotionnel. Et même biso oh balobagi non biso tous les mamans na kimia et puis que notre la dernière demeure donc voilà. Merci beaucoup. On a habité en période choqué le mot. Par rapport à l'organisation, il y a matin à l'élo. Bon, organisation matin à l'élo, bon, on a une organisation, hein. On a une organisation parce que la place n'est pas quittée. On a une polémique na Katiwana, mais ah ouais, le toilé, collé là, maman Chako. Ni ne quitter. Hein? Obi ni ne quitter. Ah, quitte ma place exacte. Ma place exacte. Moi t'es besoin de télé. Donc ah ouais, toilé collé maman Chako. Toye ko sala maramusu c'était que désordre pour na mona déjà vraiment ça va désordre naza ko interpeller l'artiste tous ala artiste tous ba étoile tous ba star pour dire nesika toza baba ndobela biso na micro bo panzana wana ce qui comme na makasi ba otinela mino police tous ça musala bo miye baté tango ça musala miye ba koza naniti artiste za mutu moko boya respect ye mo bandi respect pa na ye avant ba pesa on comprend so pas la biso na yebité to ba benga biso ba comédien to monaka ah ya mo ba biso na ba ta aventureux comédien on comprend pour a on a déjà eu moko oza comédien ya ninga musana na ote mais ndenge pene ya ba aventure on comprend parce que ebele na biso na monde na biso ba parvenir oui mais belé ce sont des parvenus je te dis mais là on est en recycler quand même mais papa ah on a entendu ma matanga on a bien trop lobby là on a ciment parce que au moment lelo yo eza mutu soit kimine ba chike va akimini makambo belé ayeka kakota musana biso pas bebisa biso hein au moment mutu moko ye aleki na écran bandi ko ba busu ba moko boye et bo surtout ki on et to bien et abimeli wapi on se comprend parce que wana maman a bebisé de bino musala to bino boya boye ah yo ah wa bat mabe. Tu vois, bah parvenir baza ebele na musala biso yango nga nazo interpeller biso artiste et comédien toye banino to sala toye ba kitoza ba étoile tant tozo benga ba star en anglais ba étoile en français na lingala tozo ba minzoto et si ka minzoto ezalaki ezalaka engengaka donc to sala le moko ke toye ba comprendre que wana ba star on comprend que ba sala biso neti lo ba utobele na micro et passinga passi bolongwa bo panzana soki bo panzana te to sala na force ba policier ba rolanda bino ba panzabino aïe aïe ba ngaye na okoma ka président ba comédien na okoma kama na lobi na okoma toujours na okoma c'est comment on est président na sala ilo te okoma to za président ngaza na président ya dynamique Gesho Spawn Gesho Ingangi aza président ya dynamique des artistes et cinéastes ko afi masumba wana na NTPC nazarate nazakunate point oh pour nazarate ngazarate yango ndike za reconnu pour na mona na bakonso ba de benga mingi bango biso pe okoma reconnu Gesho wana utaki tozo lo bango te po nini auti Goma auto pesa mbongo SOS Goma hein bengo biso to contribuer ki Gesho a fouti bien na avion tina Goma a fouti a PCP to moni on peut na RTNC. Merci beaucoup. Merci. Biso rola na mama te ye aza mama biso famille mutezalaka ba propriétaire ya corps. Bango nde ba ko décider moni bango mbasa programme. Biso yete. Eza normal. Matanga esengaka famille a organiser le quoi va s'organiser les lots va décider qui est ekobima à NTPC j'espère message leki na batunyo so na ba téléphone na batunyo so ceux qui a NTPC azaki a contact na famille tenga mbetonge to yeba programme te mais lokola a NTPC ayebi programme yango moni biso pe artiste bandeko na ye toza awa na bana na ye donc les autres mots pour président Witole des autres années. nayebi nanga te ngai ka siko namoni yango te baloba likambo oyo moni te baloba te. Merci beaucoup. Ensemble mama bolingo mama linga tous ensemble le biso artiste tous a beaucoup de maman biso te
Hein? Beaucoup de non, bonne raison à Bino que expérience à micro et à télévision faut ça lango. Vous venez de maman à nos sens aussi na lobila et likambango. Hein? Que mon papa masumu. Toi quand tu zonga à camarade na bisoté hein. Hein? Masumu de brilla camarade na bisoté hein. Masumu ali bato parmi bato yo batomboli comédie à Congo. Mais ce que façon que lobila il faut quand même vous à la moi réserve. Même quand on a des choses qu'on fait l'omidé, moi na réserve. Tous les camarades bon l'organisation matanga ya maman Chako pour na yosa fa quand même. Non, merci, tu remercier le gouvernement central. Tu remercier le président de la République parce que c'est lui qui a donné les ordres. Premier ministre Papa Sama Lokonde, directeur à cabinet, Mami Sakiti des Arts, couvrir la ville à Mbakibiso. Papa Masumu et Lombe na Bodo tu na mise na papa couvrir Chatingo Bila. Après ce conseil, nous sommes ensemble, c'est bien bon vraiment là que soit na wana il faut éviter. Ngapé, il faut ce qu'on a qui dans l'association, tant que soit te belé ba ibaka rôle à sans danger. C'est ça où le bas blesse. À sans danger bit festival na Mozali ko défendre ba cas malheureux. Hein? Mais en PTC, to imiko to kanisa zandenge mon côté. Il faut comprendre ngat à sans danger na kaka côté kaka pas ses alliés. Na côté sengoté. Neti famille macha ko bango nde ba benga kingai. Na compagnie bango. Azala malheur mais ba comédien balinga ki ote non. Bino bo sangisa ba comédien non. Évitez ça. Ce qui mutaboyi ou même Nzambe. Président de la République, sénateur à vie. Yo kangana yo kana. So lo zo mbongo na ko l'action nzela. Mon puisse pas parler la nation yango zarawa. Au comité chef de l'État, pesa ngambongo. Au pas premier ministre pesa ngambongo. C'est facile. Sans fan. Hein? Bon dire ngambongo nanu passe na mona weba ngote. J'ai même transport na à disposition, expertise à disposition. Ngani la famille ali kala para bina ba cha ko iba ki mbongo. En tout cas, vraiment, toqué pas des artistes, toqué na négropole. Merci. Bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masumu kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabino nalongisama na bomolo ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amakakili ekuluswe lokola kitana elonga yango ngana yembela yenzema bolingo ilekokana na ngana bolingo ya nzambe kobikisama alongisanga na minoko nabika natakala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo ngai mpe basepeli ndenge otiki yango ela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo pesangisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa bomo ya seko kolalanga
nekulusu alongoli mpasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili nekulusu mawa kolo alongoli pasi esili nekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga nekulusu maboteka usami kololomoli pasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kololomoli pasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kololomoli pasi esili nekulusu pasi esili nekulusu pasi esili nekulusu 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 nenazwiba moyo lelo pasi esili yanga pasi esili kolela na ngai esili bapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai ekulu. Yes, Maman Chako. Elle est l'une des figures de proue du théâtre populaire congolais. Elle a tiré sa révérence, elle a quitté la scène, et ce définitivement, ce mardi 15 juin 2021 à l'hôpital HJ dans la commune de Limete. Qui était Maman Chako? De son vrai nom, comme je venais de le dire, Chako Diala Anaendo Jackie Maman Chako. Elle est née le 23 août 1958 à Lodja, dans la province de Sankourou, au centre de la République démocratique du Congo. Maman Chako est l'une des dernières survivantes de la génération des femmes qui ont façonné l'histoire de cet art dramatique en RDC. Elle a fait ce premier pas dans le théâtre à l'âge de 14 ans et a suivi des études de secrétariat. Elle a commencé avec le théâtre au sein du groupe Mwangazo après le départ de M. Arthur Niembo, Mustapha et Mutombo Bouchi, d'heureuse mémoire. Elle a ensuite œuvré dans plusieurs troupes théâtrales, à savoir le groupe Mangobo en 1975, le groupe Nzoï et les Kurimaloba en 1986, le groupe Sans Souci d'Afrique en 1991, où elle a assumé la fonction de conseillère artistique. Femme dynamique, elle a créé son propre groupe dénommé Okapi d'abord et qui deviendra ensuite Académie des Stars et Ballets en 2006 et qu'elle va diriger durant ces 15 ans. Puis l'Académie des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac.
Maman Chapeau, comme vous pouvez calculer, elle a donc 48 ans de scène. Une vraie richesse et une source d'inspiration pour les gens. Sa mort comme étant une grande perte pour le monde culturel congolais. Nous nous inspirerons toujours de ces valeurs qui furent les siennes et dont nous avons été témoins, notamment la justice, l'amour, la solidarité familiale, la détermination, le dévouement, l'abnégation. Voilà donc en quelques lignes ce que nous pouvons retenir de ce qu'elle a été, celle que nous pleurons ce jour et qui était pour chacun, pour d'autres, une fille, nièce, grande sœur, petite sœur, tante, grand-mère, belle-sœur et amie, ainsi que collègue de travail. Que son âme repose dans la paix du Seigneur, en attendant le retour glorieux du Christ, lui dont le Père agit sur nous au travers de ses voies insondables. na makambo nyonso apresente nga mpe na bato partout nazalaki mpe aolakisa nga mpe pa bato baartiste ebele bayebi na ye alakisi nga mpe tina rtnc batel a okende batournage bapublicité naotakoleka mpe na publicité ya papa Mama Chako epai na ngai azalaki lisusu camarade te. Mama Chako akomaki famille na ngai. 16 ans yango ntango na père de mama. Mama Chako aconseille ngai nazali omona ye neti ange na ngai. Mama Chako aconseille ngai mingi na mobali na ngai na bana na ngai soki toye awa na Congo bana na ngai bazala akotika bango kuna akokipe bango bie makambo nyonso me nakopesa témoignage moko jour mosusu tobimaki na Mama Chako toyaki mwa retard na inza wana po tokendolala bana moko bakuluna bakolanda biso nga na kimi deja kokima te ngabi te na kimi nakomi na porte abi kokima te bana ngo bapusani pembe na bino bopesaka masheti wana nga soki nazobanga ngai babambi Mama Chako mate bopesaka bino bokolala Mama Chako eza yo mama eza yo abotoli bana wana masheti abi bino nde bato bokende kolala nga na kolala te ngai Mama Chako na basheke na bakuluna abi bano bazela lobi na kogangela bango soki namoni bango donc makambo ebele asali na vie na ngai mosusu moyen ya koloba ezali te donc atiki bana na ngai atiki bana na pasi surtout Juliès nayebi auti osala émission moko ya kolamba awa bana bamoni ndenge azolamba wana na beboka bandi babi tala sere na yo azotuta baviande na eboka mama bengai nga bengi na seki nga bijaki bana bamoni yo awa abi Juliès sombelanga pareil
mwana auti koya auti komemela ye appareil wana ya konika babiloko banini abimoni bana nga ndenge bakoyambanga donc eza pasi mingi na famille na nga donc azalaki ange mama Chako na kati ya libota na ngai eza kaka na famille na ye te eza kaka na famille na ye ya théâtre te mpo na bato nyonso en tout cas mama Chako nayebi te baoba vraiment mpo na ngai nakopesa ye bravo 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 je t'aime mama Chako. Chaki abandaki théâtre na 75 donc même pas na idée akosala théâtre na 75 sokala na théâtre populaire mongazo tokomaki na Parex ya bana basi tozalaki so na bafille te na kati ya groupe il fallait sikoyo toluka bana basi baya na kati ya groupe inga akonsaki sikoyo na Jackie azali cousine na ye donc inga azali cousin ya Chako. Et puis ça qui difficile parce que chaque fois que papa na tellement difficile mais ngai nakompaniaki inga tokendeki epai kotala papa ba Jackie na Dodoma na Barumbu. Inga essayaki koconvaincre papa mais papa c'est comme moi un peu difficile. Mais après ça, il va continuer à bien ça il faut encadrer bien. Il a assuré que n'a pas encadré et chaque répétition la manière au ticket de l'anga. Tous allez que chaque répétition soit aussi ici il y a mon gazo tous allez que le ticket Jackie tinanda et pièce à l'impossible spectacle à l'impossible ou à Joaquin les acquis spectacle moko il y a ma expression. Ajaki comme maman Mapassa, ngana laki comme Bajimo, yazai Kobota. Mais, quand ça a kaka bana basi, azai qu'on jouait double rôle, personnage ni balé. Azai ki maman, oya boti biso, mama passa, mais tant on a koli Mapassa, na koli fallait na bala. Donc azai ko bala ye, oyo ya bota kingai. Donc vraiment chacun aidaki biso makasi na moment wana pendant que tozalaki na batourné na bacampus na bainstitut supérieur vraiment essaie de donner vraiment parce que azalaki lere wana aza mpe kotanga akotanga na centre féminin Mamokut soki awuti pour directement aye répétition après répétition biso mpe toko kotika ye vraiment c'était vraiment lelo bozobenge mama bani bon il faut na faire kobenge mama koko azali pena mama koko oyo abandonné et puis eloko Jackie esali okufi jour ezalaki jour anniversaire bangai le 15 juin Jackie na okosalo te Jackie et puis spectacle wana to intitulé Carlo Chako lino lo banini mapasa et puis l'herbe à journaux et ça là il commentaire il y a spectacle wana to memela i papa ba journaux wana papa se pele parce que papa na ba ko ni Chako ndi après ce qui bana ne ba ko Chako donc papa na ba ni Chako se pele ma kasi et ça là qui honneur à mener na combo na Chako vraiment Jackie répond à peu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour Maman Chako à travers ce témoignage? Merci beaucoup. Nalingi a interpellé les artistes comédiens. Nalingi a parlé de la discipline qu'avait Maman Chako. Suite, il y a arrivé tardif dans le spectacle Moko. Na suspendaki à partir de Brazzaville. On a zalaki directeur artistique et financier à Groupe Mango. Na kangi na mbongo na ye. Na ye kufutele yango na Kinshasa. Elle était restée là, soumise. Jour il a levé à suspension na ye.
6 mois. Nakangaki na mbongo na plus. Abi na ngai merci papa. Oyo ekopesa na makasi. Est-ce que vous là okokoka kosala eloko oyo mama oyo lelo atiki biso po ete lobi po mérite ba honneur oyo ye a mérité lelo? Sans l'ordre, sans la discipline na mosala na biso okende liboso déjà passé. Merci. Akipe noko na ye en tant que mongo na motetela et elle va témoigner. Tu en poses. Tu en poses. Chaco atana leli atana seli donc na suki yo moko ebindenge bendoza suto kutana bisombali yo kako zo elo kinda kondeni ngabi te noko tikana kende na onda alobi atovanda no buke osela nanga kamwanga ngai na tomso tobia ko lamba na liboto ngabi okonyoko langa bokona tango mabele lisi akufaki na ke ko kangaye na lobi ele kota na se bazo simba chaque bona mabo yemoka vanya na azo yoka na lengo twana minu ne bise pousse na lisuna kati moto na chimese abi yo lia kaka bato minu tina simba cercle ya nani ya mabele lisi tanga komi akange benda mabele lisi babi yo nani alobi sanga motetela ngande moto na kangi ebembe ya mabele lisi yango na so baba tetela tu bavandi babinde na zalia na kolobelo ti kwa bino moko mitema boza wana boyebi bino batetela po ya lali azanoko nanga ngana shako moni shako alaki moto abandoli nga boso bate surtout makamba musala te abandoli nga makamba boso bate omo ata mususu ye moko afana motema mukuse asiliki nga biso ko siliki osani nga pe motema mukuse lokwa yo yo zanoko nanga le misala ka solo bi osana ko nanga ngina fundo nga bi ofunda nga epana ngabi boli kapete to bando zana biso bien na ba mabi pelu to to zala na problème moko ezate omonika basani soki eza place moko etutana kambe to zala ki to zala bo moko to bando lunga musana biso respect yango na monika ndenge to zabo tolanda ka musana biso na ndenge ya bien pe nozo féliciter bana ngo banzontinga batiki mama chapeauté kolala kuna kovanda kozala ye bien po ba ye bien fait na ye bino mo bozo mo ande tozala papa masumu sana bato nyonso bali wana to epi lisusu na remercier ba délégation oye pourquoi fondation Mireille Salisi isu mama Dani na remercier po batiki biso merci po na remercier bino ba journaliste nyonso Bref. Allô, voilà, Tobeteli Maman Chaco Makassi à travers ce témoignage. Il y a Maman Alinga. Alors, maintenant, nous voici malheureusement à la fin du spectacle à One Man Show présenté par Maman Chaco, l'une des grandes actrices comédiennes de notre pays, la plus ancienne encore très active. Malgré les nombreuses difficultés que l'artiste comédien congolais connaît depuis des lustres, elle est demeurée toute sa vie dans la profession en refusant de vivre dans la résignation. Femme battante, elle a beaucoup milité pour la transformation positive de nos conditions socio-professionnelles afin que nous sortions de l'état de précarité dans lequel nous vivons, nous les artistes dramatiques congolais. Et cela depuis plusieurs années. Raison pour laquelle nous luttons dans l'ANTPC, l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, depuis plus de 20 ans, où elle a assumé avec brio
ses fonctions de chargé de social au comité national jusqu'à sa mort. C'est donc malgré elle qu'elle est obligée d'interrompre brusquement et définitivement son apostolat, consacré entièrement à la conscientisation de la population sous fond de bonne humeur dont elle tenait seule le secret. Oui, depuis l'âge de 15 ans, Mama Chako a passé la plus grande partie, si pas toute sa vie professionnelle, dans le domaine de la culture et des arts, particulièrement au théâtre et au cinéma. Convaincu du rôle combien important que l'art dramatique et le cinéma congolais ont à jouer pour transformer positivement notre société en vue de son développement intégral, Mama Chako aurait sans nul doute souhaité être encore de nôtre, surtout à l'étape actuelle, décisive de la marche du pays. Mais le maître du temps et des circonstances en a décidé autrement, que sa volonté soit faite. Toujours derrière le rideau où elle se trouve, où elle nous lorgne, elle me souffle de rappeler notre refrain de tous les jours, celui de savoir pourquoi les différents gouvernements et les différentes législatures qui se sont succédées depuis l'indépendance de notre pays ne sont-ils jamais arrivés à voter une loi sur la politique culturelle spécifiant le statut de l'artiste congolais en général, gage incontournable pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles. Sur ce, nous osons croire que la présente législature ne manquera pas, dans sa prochaine session parlementaire du mois de septembre, de s'y pencher. Très cher vénéré Chako, avec autant d'amertume, nous, tes collègues de profession et tes nombreux admirateurs, regrettons profondément ton départ et demandons à Dieu Tout-Puissant ainsi qu'à sa corde d'ange de vous recevoir dans sa dernière demeure. Avant de terminer, nous tenons à remercier sincèrement toute la population congolaise et les artistes comédiens en particulier pour avoir compati à cette douleur de séparation. Adieu, Mama Chako. Tu resteras gravé à jamais dans la mémoire de nous, tes collègues, membres de l'ANTPC et de toute la famille théâtrale. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Je vous remercie. bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo Mesia, matama na ngai etonaki mpinzoli. baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga, bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai. Kobikisa ngai na masumu kufa ya soni mpona ngai, kosikola ngai na mabino nalongisama na mbomola ya libota na isala yele mwasi
mesi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakili ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzema bolingo nini kokano na nga na bolingo ya kobikisanga alongisanga na minyoko ya libote nabika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge yotiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta eba na yo mesamisa bango lokolo osamisi ngai mpona mabe na ngai mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela yesu alongoli mpasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo elongoli pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi na nga na ekulusu maboteka usami kolo elongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu yanga pasi esili kolela na ngai esili bapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na nga na ekulusu yanga pasi esili ekulusu Les dons de l'ascension, nous l'avons reçu à cause de l'expiatoire. Vous, Didascolos, enseignez la croix de Jésus à vos fidèles. nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo mesiya matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo
mayele mwasi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakili ekuluswe lokola kitana elonga yango nga nayembela ye nzema bolingo nini kokano na nga na bolingo ya nzambe kobikisanga alongisanga na minyoko alibote lambika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo mesamisa bango lokolo osamisi ngai mpona mabe na nga yesu ayaki kobikisanga mpona ngai moto mabe yesu andima kokufelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na kulusu ye mwana na nzambe akumisama libela yesu alongoli pasi nyonso na kulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na kulusu mawa kolo alongoli pasi esili na kulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu maboteka usami kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu lekulusu kolela na ngai esili bapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai na ekulusu yanga pasi esili Les dons de l'ascension, nous l'avons reçu à cause de l'expiatoire. Vous, Didascolos, enseignez la croix de Jésus à vos fidèles. Unam Ecclesia. Maman Dieu vivant, Maman Sarah Binayamou, Maman Marie Niama, Maman Brigitte, Tobina. nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalelaki
nyonso na yo Mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabina nalongisama na mbomola ya libota na esala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakini ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzemba bolingo nini kokama na nga na bolingo alongisanga na minyoko nabika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki mpasi oyo elingai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo mesamisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela yesu alongo libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela basi esili na ekulusu mawa kololongoli basi esili na ekulusu basi esili basi esili nyonso na nzela ekulusu basi nanga na ekulusu maboteka usami kololongoli basi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kololongo libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kololongo libasi esili na ekulusu mawa kololongo libasi esili na ekulusu basi esili na ekulusu nekulusu 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 nenazwiba moyo lelo pasi esili yanga pasi esili il faut yeba que toute chose passera, le monde passera, tout ce que nous faisons passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si la parole de Dieu ne passera jamais, c'est-à-dire moi et toi, nous sommes obligés de tourner le regard vers Jésus, de s'attacher à cet homme de Galilée, parce que la Bible nous confirme, bientôt là, il y aura l'enlèvement, bientôt là, Jésus-Christ va venir. À Kokuta, il y a une opposition nini. Je bénis Dieu pour Maman Chako. Avant sa mort, cette grande dame avait reçu Jésus. Ayambaki Yes Masia, le kola
kolo na ye pe mobikisi na ye. Ndeko, bien sûr, tu es là, tu es un star. Ayeba qui en beauté. Mais aujourd'hui, notre maman n'est plus. Si nous sommes là, nous voulons prier, pas seulement pour maman Chako qui est partie, mais pour toi qui es vivant. Je ne peux pas quitter. Maintenant, président, qu'est-ce qui se passe entre vous et le président Massoumi? Sans avoir vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Il est temps de commander. Il est temps de s'attacher à Jésus. Il est temps de s'attacher à cet homme de Galilée. Parce qu'on ne sait jamais, après quelques minutes, qu'il y a bien là ce qui va coller la yote. Qu'il y a bien là. Nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalelaki butu nyonso na yo Mesia matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masume kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabino nalongisama na bomola ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya golia te azonga na moto agolia te mosembela ye nzembo yesu amataki ngi ekuluswe lokolo akitana elonga yango nga na yembela ye nzembo bolingo nini kokano na nga na bolingo ya nzembo alongisanga na minyoko lambika latata liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo elingai mpe basepeli ndenge yotiki yango elangai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo esangisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na nga mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa bomo ya seko kolalanga libasi nyonso na kulusu ye mwana na nzambe akumisama libela yesu alongoli mpasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili nekulusu mawa